Merci bandeko, bonjour na batunyos. Lelo ngai na lamuki pona kosala constat ya 100 jours ya chef de l'État. Ndenge nini musala na di commerce et salami to na bokasa. Mais na moment ya 100 jours, est-ce que di commerce misala etelema to etelema te? Yango ngana trésor zolozolo. Toyina di commerce total mbote mona mboka. Mbote ndekolanga. Nakoyeba kombo nao. Bon, kombo nanga Christian Piana. So di commerce ozomona ngo eza ndenge ni. Bon, félicitations non quand même chef de l'État Félix Tshisekedi donc nzela ezalaki mabe. Tovandi na banto ba miyibi o bakoki kobongisa nzela di commerce te. Yango nzamba sungi biso tozwi président oyo aza eli oyo asalise biso to di commerce to koma bolokola to na France. Président de République nzamba pambulo mais musala ezo continuer. Tina suka po totala ba wo bayibaki na oyo abandi musala. Botala nana zo sala musala zo sembola musala. Yango na chef de l'État. Oyi koloba nini na komona bazwi ba payate, bazwi kaka OVD. Mais komona qualité ya béton oyo batie na di commerce yo koloba ni. Bon, quand même oyo eza musala chef de l'État zo lakisa pe bilemboke to kozala bien. Oyo basala ngo kudo te basala ngo béton bakolango ata maye yendenge nini ekolonga ngo te béton ekolonga kaka. Merci ndeko nanga na préféré na tuna ndeko yo pe okoloba komona na di commerce na 100 jours à chef de l'État. Bon, na remercier le président de la République démocratique du Congo. Nous avons biso. Toti kozala na troisième président Kabila mais toti au monde côté. Tu remercier le président de biso en tout cas nzamba pambola. Merci. Na continuer musala nanga. Comment on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moto a géré Balobi a une expérience té. Mais comment on a penda du commerce bokasa. Batikala kolonga même kochela ba congolais même makadamiti. Mais bato bafutaka ba epo. Bato bazana ba magasin bafutaka ba epo ya l'état. Mais Félix azweli biso batu oyo bazo sala musala. Bokolo bani. Tokolo baka tozo remercier chef de l'État akende liboso. Abakisa lisusu plus. Tozo chana maboko ya Nzambe asala plus. Tozo remercier kaka. Benga zo sala. Okolo banini pona 100 jours oyo pona nde basali musala oyo. 100 jours ezokende liboso eza bien. Yango nde nazoloba na bref. Eza bien ezokende liboso. So papa na ngambote. Mbote papa. Balobi Félix asala te, aza une expérience te, akolakisa bato logo te. Mais komona musala oyo. Lelo na di commerce bino ba kolo di commerce. Bon lelo di commerce ça va okolo bani. Pour la biso ba du commerce na oyo papa sali biso to mo da changement déjà na mboka to sepeli makasi na poso sali biso malgré tout bana to banda ba presse basala so ko bamba mais oyo mo konda mboka sali so tuko to bike ku fali souté on to remercier makasi a continuer ko koba na misala continuer ko koba na misala continuer ko koba na misala yango ngana ba yango nga surtout le sepeli singa mingi na oyo président biso sali ezali na d'abord béton oyo na époque ya troisième vitesse. Parce que là, il y a béton, mais parce que là, il y a ciment, il y a toboka. Dans le toboka, nous les obètes, le toboka, tous à l'aise. Mais pendant que le béton, tout ça maintenant très à l'aise. Donc, c'est comme propre. Félicitations au président Mboke Siga Zali. Zamba Pambolae, Makanise, Bakisama Lisusu. À côté de la Ropengaba, dans ma carte de dessin Kuna, ils ont payé à Rubeba. Batara Mingi Ville. Pour ville, ils ont moins soin mouké. Mais dans le niveau, c'est les mbas ou entrer en prison. Quand on a besoin de Robeba, la mise à hyper hyper, on a forcé, qu'on sait la bombe béton, on a celle du commerce. Félicitations au président, à Roumela, 5 ans, on va exercer 15 ans ici. À Roumela, ce qu'on est Sili, attends ce qu'on m'a boum. Ma boum, ce qu'on m'a boum, Sili, attends les vies sociales, mais ne voilà pas parents, mais ça les a été, bah j'ai pas d'autres la mingi mingi. Donc, on sait pas les mingi, na moussa au sein, les hommes ont acquis, Azam a quand bien, ouais, comme ma biso na carte à l'école au Congo. Merci maman, namoni maman pe aoteka mai, mais maman préférée penda maman obaluka caméra etala yo. Na 100 jours, bino to boteka kana ville. Président de la République azolanda yo. Yo okokolo banini, oyo okolo bakano na 5 ans akosala loko. Na 100 jours, yo elo ine sepelisi. Na pesi merci, azali malamu penja. Pona tali misala na ye azali kaka malamu. Tozala ki boete commerce ezala ki boete. Commerce ezala ki mabe.
mais asali malamu topesi ye merci a continuer aumela biso toponi ye masi vraiment. Merci bandeko na ngai mbote namoni yo awa Félix Tshisekedi balobi a travaillé. Félix a une expérience te. Mais comme on a lelo, Félix a vu ba japonais te, a vu ba chinois te, mazui jeunesse loko la biso. Soko tangi la biso bola moko o e sepétion na 100 jours. Merci beaucoup pour la parole. Ngai eloko liboso ezo retenir nga keno. Akoki ko sala quelque chose dans 5 ans. C'est parce que à la question de volonté nan. Na 100 jours à sa ligne sur quelque chose ba fa ezana no. Mais la volonté wana kopesa bana mboka confiance lokola OVD basala parce que na vanda na commerce awa pendant 3 ans nayebi bien comment maye banda otonda aso mule beti tozo bimate na kata ba galerie mais lelo nayebi kata mula so beti mutu pa ko bimana mutu kana epake esika zo kene sans problème. Ça veut dire que Félix a la volonté ya moto condamné to bakaza mabe to kotana 5 ans wana akosuki sango ndengeni parce que volonté ezali na 100 jours pamba to moni moi changement ya bala pe ko pesa bana mboka confiance ya basala. Merci ndeko nanga soza liloba mususu okolo bataka citoyen congolais. En tant que citoyen congolais na ko senga ye kaka en tant que mokonzi mboka bisika zola na ngai vraiment oya sali déjà eza volonté mais akoba nango ala la peine suivi bato oya pesi misala ala ndela bango tina suka parce que mabe na mboka na biso soki ba pesi bato confiance basala suivi ezalaka te. Mais mon Mboka a fait un peu de différence entre eux et le régime de Tikoleka. Vraiment, il a suivi ma casse. Ce qui a fait mon sala à l'andela moti na souka. Des conseils à couper ça mon Mboka. Dengue Zaliwana, c'est une totale idée à moto. Nandenga sa bandi déjà qu'on rétablit banzela bandi au téléma. Na moni ke bamisusu basalaka oyo ya salite. Ya sali béton oyo koko tika la histoire na kati ya mboka ba président mususu bakoya ba okutaka béton wana. Parce que bamisusu ba beti 19 ans. Tomoni eloko moto ya malonga ezaka ke prince ezobuka nezobuka na mais bazwi bana ya mboka oyo OVD ekoki bakoki kokota tama mike na bapoche na bango mais basali eloko oyo ya malonga mingi akolobeza te mais topeseka chance akende liboso na idée oyo ya zanango mbote papa. Comment on a dit commerce au salagani? Naza moto ya moto na kumbaka moto. Okumbaka moto ça dit pour au transport na yo il faut nzela la bien. Ndenge di commerce ezalaki liboso mais comme on a mona mboka na 100 jours na ye asali moi test yo koloba nini na Félix Tshisekedi te papa ya olobeza te bato nyonso bazomona ndenge nzela ezali nzela ya commerce ezalaki nzela mabe lelo batie lelo nzela batie béton yo moko ozomona ndenge misala ezosalema Félix aza volontaire kosala mosala asali mpenza mosala na 100 jours wana bato bamoni mpenzaki asali mosala. Merci, Trésor Zolozolo. Et là, il y a l'accès qui a Félix na 5 ans à Rosalelo. Mais 100 jours, on a retenir d'abord Nini. Merci pour la parole. D'abord, quand le président Abisso Félix Tshisekedi Lelo, ce côté là déjà, oyoyo, et mais que ça, on a moins de temps, oya sali, oyo boy, on le va peut-être à monter mon abbé. Na évité so prière d'autorité ni papa na biso salaki ou bien ba démoni ya bengane pour kenzelo e bonga lelo asali on a moi temps muke mais to sali combien de temps nzela oyoyo ezaki obeba mais quand même le président biso asali pe azo continuer ko sala vraiment nzambe apambola e yango nga na oloba mwana oyo boti mutu mususu akoki olinga mwana okoleka yo moko te donc président de la République a sacré. Attends na boye, ata yo boye, nzamba o reconnaître a bien. Donc il doit payer vraiment ma chance est belle. Nzambe a payé intelligence na sagesse à continuer au kamba mboka na biso. Pour ko kamba RDC et à facilité. Et tant mboka na biso comme lelo, c'est regrettable. Un petit pays comme Brazzaville, ce qui lelo, Brazzaville, azo telema devant biso azoloba, Angola. Azoloba. Mais RDC est formé combien au Bazali Banda ya la. On a bateau va diriger pendant 18 ans. Baza fier et ba fandi PA bazo ba no ba sali boulot. Ça dit ba di commerce ezali na makada mais bino boye susu ko timola pour bola ça ba sali logo te. Ah bon, au moins quand on baloba ko seka muta ko ina vélo, mutu so ko ina vélo, ata passe aller au seka kaka pour que moni baba a trompé bateau. Mais na 18 ans na on a eloko biso bénéficier vraiment ba chèque.
bachege so tali boulevard ndenge komi vraiment mandia bakomi partout donc insécurité bapede donc komi pose en activité ozala bien fozala au moins c'est bon côté baloge wana ok auparavant c'était pas comme ça. Merci papa nalingi pour telemi pour na 100 jours ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana Etienne Tshisekedi premier docteur en droit balobaki ba voter yete waza congolais te afandi na poto alia ba shawama mais eloko nini tango obimi suki apembe boyasiki oza na expérience ya mboko o lelo okoloba na mokilo bato bakolanda na magasi tokomi wapi ya mona mboki Eliezer Félix eloko nini omoni ke na 5 ans akosala eloko parce que 100 jours ezalaka mandat te mais ezalaka essaye po botala est-ce que moto yango mambo etali social mambo etali droit akosala eloko yo na 100 jours na ye oretenir nini atake moto azalaka na ville. Merci mingi pour la parole en tout cas komona kaka misala oyo ezosala na 100 jours donc ngaba na kwa ke en tout cas 5 ans na biso kozala na réussite totale po natali 100 jours à pamba 100 jours mais ndenge na moni ville na biso ndenge komi kotamponga na tambola na ville nazana na teka na kamera chef de pavillon marché Gambela mais na ya ville chaque jour donc otala ke ndenge nazo ya na ville na moni ville ndenge komi en tout cas na obete batu mingi solo na bi 5 ans président Félix ikoza na réussite mais loko na obeta mato makasi bimo moni biso tovandi mingi na commune na makana elengesa amanaki président ngaya atali suivi ya misala wezo salama eloko na sepela kini eloko wana bien atali suivi wana alors na moni siko beki nzela le destin en tout cas donc souci nanga majeur meza yango na bina président nzela na tango Kabila le père ayaki abandaki na projet wana mais asuki saka na nzela de quel destin suka isalama te mais lokola ya ye mwana mboka oto vota ki te be avec ye Congo kogonga na sengi na ye vraiment en tout cas tel biso nzela le destin wana nzela so bimi timonga fula en tout cas papa to kosala bien na si nzela bino boye biango de l'autre senga na ye vraiment en tout cas asunga biso makasi nenga sali na di commerce abete biso pe le destin en tout cas na kosepela makasi so eloko wana. Merci bandeko ezaka nde tosala musanga biso mbote mwana mboka mbote ndeko bato nalingi bayeba benda kombo na po bamona tike nazwi lipasa na auto photocopie na auto bato bayebi ngai bien naza moto oyo akoki komi présenter na mboka Congo te bao bayebi ngai te nabengani na kombo ya docteur Sylvain Mutombo nazali avocat na barreau ya Kinshasa Matete nazali coordonnateur national ya plateforme oyo babengi na kombo ya RDT oyo ezalaki initiative ya chef de l'état mpona kosunga ye na élection ya 2018 na koaccompagner action politique na ye maintenant ki aza na pouvoir. Mwana mboka maître nayebi ke omesana mingi kobetana mwana mboka Eliezer Tambwe nzamba abatela ye place asa otekelaki bato produit na o Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo avant to juger 5 ans to banda na 100 jours o biso to bimi to sala constat ya e-commerce bokasa lelo oza fier ya koloba na peuple congolais nde to kutu na e-commerce sawa ke 100 jours bolamu ekoya na 5 ans muntu oyo akabaka bazelaka akaba e akozwa millions de dollars muntu oyo akabaka abanda kokaba na $100 na 50 na 10 000 francs ya kaboli 2000 na 1000 francs ya kaboli 20 na 100 francs ya kaboli 200 francs nde muntu oyo aza na don ya kosalela bato biloko ya kitoko na biloko ya bien. Félix Tshisekedi aza na 365 jours autopécié ya liboso mais na 365 jours wana aponaki d'abord 100 jours a impacté bolingo ya peuple congolais na bolingo ya bitumba ya UDPS na bitumba ya mboka mobimba oyo bandi kozela ye otiaki ye asaleli biso baroute bato bazomituna bandaki na banzela mpona nini bazonga na 1992 batunaki Félix Tshisekedi le père na conférence nationale souveraine batuni ye programme na yo eza ndenge nini le père alobaki programme na ngai Tshisekedi Etienne ekobanda na construction ya baroute
parce que priorité ya Congo eza banzela biloko ebele ezopola na bazamba ezokoka kokoma awa te après ebele ya bato baza kokima bavillage baza koya na ville soki tosali banzela mutu na mutu akozala na facilité ya koya na Kinshasa na kozonga na kozala esika azalaka wana nde omoni Félix Tshisekedi Tshilombo asali politique ya priorité ya 100 jours na ye kobongisa ba infrastructure sanitaire na baroute po congolais ameka kotambola kitoko bamususu bamoni nzela oyo basali yango na béton biro na ngai ezalaka na avenue oyo nayebi sio ke avant basala avenue oyo avenue bandi kopesa embouteillage moko ya démon mama ya embouteillage na nappe d'eau ebele bandi kosala biloko ya kopola na avenue oyo lelo apesi avenue na biso esengo bato batambolaka to parkaka mituka elengi mouvement ezalaka ere oyo na 12h na avenue oyo tika otambola te oparke mutuka mosika lelo nazoya na kare na ngai eza wana na parke nazosala misala pour que babiro na biso tokabola mwa ndambo ekoma siège national na biso RDT parce que avenue ekomi réellement fréquentable mutu nyonso akoya akoparke akokota na biro na yo donc oyo batambolaka bazotambola na nzela oyo eza kaka bayaka te eza kaka bangala te eza kaka bakongo te eza kaka baswahili te bato nyonso bazodondwa na nzela oyo na baoyo ya fayulu na baoyo ya kimbuta na baoyo ya kabila na baoyo ya chilombo na baoyo ya mosengo na baoyo ya kimbangisi baodondwa na nzela oyo baotambola nzela oyo baosenga Félix oyo te yebisa biso toza banani tovotaki yo mpo na nini tovotaki Félix tovotaki ye te aye mpo asalela congolais nyonso ozala mukongo ozala muluba ozala muyanzi ozala muswahili ozala mungala ozala nani tambula na nzela kitoko komeka kotambola na nzela mabe ofina yango mane ya mabe opo Tshilombo moto asalaki nzela eza beton ata ofini yango mabe oloba Tshilombo nalingi yo te tambula na yo nzela eza ya bakongolais nyonso nzela eza ya bayaka nzela eza ya baluba nzela eza ya bakongo eza ya baswahili era bongisi bahôpitaux na bakanchachi na cadre ya 5 jours na bakankoko lazongisi bango mai ya 20 ans bato baomela mai wana babandeko na baluba bandeko baswahili bandeko bayaka eza bakongolais nyonso c'est pourquoi tolobi boye totika tribalisme etonga mboka te nzala ebetaka bato nyonso nzala esungaka ekolo te nzala ebetaka muluba ebeti ye grave alali nzala mpe nzala ebetaka moswahili réglementé nzala ebetaka mpe muyaka réglementé nzala ebetaka mpe bangala nzala ezala na kombo te oyo baswahili bayokaka nzala ya boye ekotaka na tongo era kola nzala esiki bango libre po ekozongela bango na tongo mosusu te soki oza na nzala ekobeta yo ti tongo sokolie te ekobeta ti tongo mosusu okolie te mpe okufi donc tribalisme eza mbuma ya mabe eza mbuma ya mabe tosalela bolingo ya Congo tolinga na biso nyonso na Équateur richesse ezali na Katanga richesse ezali na Bandundu richesse ezali na Kasai richesse ezali na Bakongo richesse ezali mpo na nini bozokemba parce que boza batribaliste bino nyonso bakongolais c'est pourquoi papa Tshisekedi ateya biso alobi bolingo ya Congo linga congolais ndenge milingi yo moko ere bokoyokana na ndenge ya congolais bokotia bloc katena contre mindele ya miyibi kozwa musala ya jeunesse ya mboka na biso esuka na 1982 depuis 1982 ere Tshisekedi atelemaka na 13 parlementaire bayebisi Mobutu ke mboka ekomi kokende na dérive pendant lettre ya 52 page wana bambula ya avant 1980 musala na avenir à Congolais ebeba d'une manière dangereuse Mobutu aya bebisi nyonso bandeko na biso ya afutele baye na conglomérat aventurier babebisi danger tisi économique nyonso bapie mboka na mobimba na degré batiki mboka chance na biso nzambe apesi biso Félix Tshisekedi comme président ya mboka biso bajeune totelema tozala na ye elongo to accompagner ye na vision na ye ya Félix eza mayele na ye moko te azoya ko rendre hommage
na muto abunda pendant 38 ans po azongisa peuple congolais esika azingaki azala. Peuple congolais aza na richesse nyonso onzambe akela na mokili. Botanga classe soki ozwi tableau de Mendeleev ezalaka na 5 minéraux. Congo ye moko aza na 85 minéraux. Na ba minéraux wana minéraux ya plus cher ya monde. Plutonium eza na Congo, uranium eza na Congo, cobalt eza na Congo, cuivre eza na Congo, diamant eza na Congo, étain eza na Congo, or eza na Congo, mercure eza na Congo, sodium eza na Congo, soufre eza na Congo, fer eza na Congo, manganèse eza na Congo, bauxite eza na Congo. Ba richesse nyonso eza na Congo. Toza ko souffrir nini? Wana eza ba richesse ya mabele na gaz méthane kotia na kati. Toke côté ya flore. Toza na forêt mondiale mibale. Toza na Amazon na forêt équatoriale. Biso toza na forêt équatoriale. Mais toza ko souffrir. Ba fleuve. Toza na fleuve ya mibale na Afrique. Ya misatu na monde. Après Nil na Mississippi, Missouri. Mais toza ko souffrir. Toza na ba lap d'eau, na ba lac les plus poissonneux na monde. Na ma indombe mbisi ezali. Na lac Tanganyika mbisi ezali. Na Kasai mbisi ezali. Tozangi bateau osala pêche. Na fleuve na biso mbisi ezali. Na banyamase ya mai. Baza ko lemba, baza ko kufa na vieillesse. Mais Congolais azolala nzala. Est-ce que Congolais aza na mutu? C'est pourquoi papa Tshisekedi alobaki boye. Musala na ezalaki ya éveil de la conscience. Il fallait Congolais akoma mutu. Tous créer bon moto ya sika na kati ya bakongo. Tolongo la Congolais na étape ya bonyama. Tozongisa Congolais akoma musala na ngai eza ya ko changer un nouveau type de Congolais. Bokota makambo ya buzoba o ba jeune kingandi babunda na ba jeune kinga bolanda biloko kwanza buzoba bo mi concentrer na richesse ya Congo ekendaka wapi par na eza wapi ndebi tumbako ya Congo. Comment na ndenge mwana mboka président aosa musala mais mwana mboka Jamaïka Samba bozo mona image azotia na chaîne na ye mais bazo kanga ba chaîne mususu alobi aosa le logo te pe azana qualité ya ko vérifier musala te. Yo koloba nini atake mutu travailler na Kabila yo atake citoyen congolais ozo vivre musala. Bon, merci mingi ndeko nanga omone lo mususu totala eza soni pona nini biso toloba no muke problème à 100 jours chef de l'état et sa population n'a pas ses pouvoirs azana temps asala musala soki bat baola la babosana Jamaïka Samba c'était kabiliste d'abord lui il est un voleur toyebi bango nyonso ndenga zawana mutonga Jamaïka Samba Kabila bokonjese sili mais comment il va l'examen image à Kabila toujours na TV pour na nini Kabila aujourd'hui maintenant il est un individu to bendie matoi ayebake liti tant to bandaki ya zalaki traité na biso il compris atindi la biso à policier to bien soki to tika na chaîne wana eza pour mokonza mboka lobi ke azana problème ya tribalisme te aosala musala asepelisa congolais ye Jamaïka Samba wana ayebi commerce bien abanda ko na commerce mabulu lelo ya komo ya na commerce akuti basali presse à beto eloko nini ba critique à salité zanga tina atika tozo bende matoi atika luka kwanga nena malembe et de trois atika makambo Alexa image ya Kabila na TV atika Kabila bokondese selini esili soki ya zoe bate tala liste na bango eza mulai attends liste na bango eza mulai to yebi liste na bango ami se prendre en charge na ye soki bazo pesa liberté Alexa chaîne eza te bano critiquer mokonza mboka yete mutatie Félix biso congolais nde totie Félix osomona papa Kabila bomi mboko pendant 18 ans tiki bokonza 2019 lelo mutasu même pas 8 mois papa commerce oyo en tout cas so Jamaïka Samba a tietembe a continuer toujours ba image wana a kozambano na peuple. Merci le Congo baksanini bato bakimaki Congo pona gouvernement ya Kabila bango to moni babani ko songa il va tout faire na parti toko ko yina président parti oza rancune muto bataza na problème na mutu te
tala ndenge aza kotravaille nani aza na problème na ye baloba osala eloko te asala eloko te ndeni me abango soko bandi gouvernement soko bandi mosala babandaka toujours na moko abandi nzela tomoni bato bakimaki kongo bazongi bolingi asala nini malembe toleli nzala na 18 ntango otala tele 50 esala ndeni Jean-Marie Kasama nga naza kocomprendre ye azoluka kwanga nde na 18 azwaki kwanga bien te nde azoluka kwanga nde pa Kabila Jean-Marie Kasanga gouvernement na bango ya 18 ezalaki ya FCC na bato na ye na bana na bango ezalaki ya peuple congolais te peuple congolais aza kotya motema epai ya Fati aza na problème na mutu te Fati awumela batika Fati avanda kimia soki moto aza koderange Fati biso peuple congolais tokondima tokufa Fati atikala ngana mosala nzambe tele 50 eza ya Fati te mais eza ya Kabila naosenga na Jean-Marie Kasanda atika kotya baelema ya Kabila momo toasu na régime ya Kabila te régime ya Kabila deja elongwaki na moko oyo toza na régime ya Fati atya biloko Fati aosala na totelemi na di commerce moya ti eza te parce que abi Félix aosala eloko te ngana osenga na Jean-Marie Kasanda atika bilobaloba likolo ya chef de l'État azwi kaka pouvoir ya tongo malembe ndenge asalaka zala na ye mieux vaut 1-0 chef de l'État abayi na moko lelo asala presse oyo un jour akosala sumaka minene atikela ndeko azwa temps ya kosala mosala na ye atika baimage ya critique atika baimage ya Kabila na télévision atia baimage ya Fati et puis ahonore Fati na temps na ye momo toza toasu na ta ya Kabila te Jean-Marie Kasanda au revoir toa na ta ya Fati botika Fati asala mosala na ye mpo na ngai nazosenga Jean-Marie Kasama en tant que journaliste de qualité amitia au milieu du village ezali média oyo ezo publier ezo diffuser bilembo ya mboka mais ye amitia ami a rendre juge en partie te puisque azobosa na mission ya média ya kozala au milieu du village ya kolinga ko juger ba œuvre ya chef de l'État aussi longtemps que ndenge bandeko ba prédécesseur bauti koloba ke chef de l'État abandi nde sikoyo c'est-à-dire baotia bino na mutu boza na deux présidents na mboka oyo Félix koto Kabila koto te mokonzi ya mboka eza bobele président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo nde mokonzi oyo droit constitutionnel na bana mboka pe na mokili mobimba oyo ayebani oyo pe tozoloba ke azali même président lelo azosiéger na Union africaine oyo tozoloba kutu ke lelo Congo soki même en Afrique même au monde bakomi kopesa lelo Congo valeur ezali partant ya baélément d'information oyo tozoloba oyo lelo tozwa mokonzi moko asiéger na Union africaine te pe oyo akozala likolo na mutu ya Union africaine lokola président Etienne Tshisekedi te ye akozala wana puisque biso tolingi ke média télé 50 emitia na place na yango omoni elo ya liboso na oloba ntango toloba bino bavérité abokolekisaka mpe na média te biso eza tokomi wapi papa Eliezer ya soki ayebana parce que oyo olobi te balakisaka ezalaka bongo bomona bozwi eloko oyo bato bakoloba oyo ekosepelisa peuple congolais bozwi bobombi yango oyo eza makasi tokomi wapi oyo eza makasi tokomi wapi mais soki ezali oyo ya ndeko Eliezer chaîne na yo wana bona kosepela mpo donc kuna ezala polele eloko eza kotungisa na biso Jean-Marie il est qui d'abord Jean-Marie qui kati na mboka président Kabila asali 18 ans na pouvoir na ye eloko nini asali biso na mboka et pourtant au contraire abomi nde siko bandeko na biso bakongolais combien bakufi na est Félix azwi dans 5 mois tomona awa tala commerce ndenge eza commerce eza eske me ayebaki commerce ekozala boye bafule etondaki awa nyonso André Kimbuta atikela biso awa so bafule wana eske tomona yango lisusu 5 mois moto asali totikela topesa nanu mutu temps toyebi ke après une année mboka na biso tokozala Congo nouveau kati na mboka na biso eloko bato mosusu baoleka na média soki olie na yo otondi fanda na yo mais soki oza koluka o nini oboyeboye esimba te ye aza lisusu Kabila eske ayali kuna ye asali eloko nini na mboka oyo eloko na olobela peuple congolais tozala derrière président na biso tosoutenir président na biso mais totika biyokayoka eloko Jean-Marie alobela biso kuna na télé aolakisa ndenge boza na deux président parce que aoli atia Kabila comme sénateur à vie ndenge akomokumba bamoto na ye mais azolakisa ndenge toujours azo inauguré
azosala bachante, c'est-à-dire Félix côté yo Kasamba koto yo attaque citoyen congolais okoloba nini. Mais quand na constitution na biso batie baba est-ce que yo oza mutu amaile ngana mutu amaile totangi est-ce que quand na constitution na biso batie deux présidents à diriger un pays et ça le maté toza na président moko o prêter serment na e liboso ya nation otoyebi eza Félix Tshisekedi mais siko Kabila za susunani Kabila komi simple lokola nga ale sur la pouvoir te elo na osenga pe esika président na biso ya yali atika biyoka yoka tika pe relation na asali ye na Kabila elo wana pe sepelisa biso pe population te elo nini basali ndoki ndoyo likopana ndoki kosala ndenini elo elekela nanu ngabo tika boka tanga te ndeko le journaliste elo esala ngai muto boma papa na yo okolaborer na ndenini omone mystike te muto lokwa yo bomi papa na ngai na kope na yo na okope na yo te elo no senga président na biso esika ya ali esika azali ayeba ko se réunir asangisa biso azwa meme azwa bandeko ya lamuka azwa FCC même na cash asangisa biso tombola mboka na biso kende liboso elo na ngena loba fongma yango oyo za kaya Félix Tshisekedi ba jeune na wana totimbele pe toyebisi yo futa batu wana oyo za banyuma ba journaliste oyo futa bango to futa bango yasi toyokala 21 mois pe donc il faut futa soki te c'est le mbao place na yo oyo ki de message ndeko lingo basi okay ndeko na lengi na bakisa awa boye mutuka ekokozala na ba chauffeur mibale te biso toyebi ke mutuka bakumbaka yango epai ya chauffeur moko toyebi azali Félix Tshisekedi Antoine oyo peuple ayebi oyo tovote Kabila arenye na ye ayibi bambongo na ye akende avanda kimela bambongo na ye mais toyebi ke bakolandela ye tozala poste tolandela bakanga ye nazosenga boye président Félix esengeli bakoalition na bango wana ekufa nano po kende ezopesa bango mutu makasi makambo ya libala wana tolingi yango te biso peuple tolingi yango te tolingi bakabwana gouvernement ya Kabila nyonso ekufa ekende tolingi pe bondimi yango bondimi betanga yondi yango makasi Kasamba azaki mona poto ayi koya rapide wapesa tapisa ye cop avant avec non mon frère copie et télé 50 mission na pour finir opposition Kasamba amanka tseke le père amanka mna studio to bien malam da bongo Kasamba ba te autre régime Kabila te Kabila ça qui est déjà Kabila va oublier de le passé et quoi livre fongo livre boy et le kei président au moment où il a dit président Félix Tshisekedi dans 100 jours de moni bilembo misasa na Congo makisa kate na ba province basmala misala esa mandat bongo maintenant que vous avez limité batika président Félix ta asala musa tout biso pepe ko la simanaye de ça pour soutenir ye Kasamba lokola moni ke ye azala média pour transformer ba information ya malamu comme ya mabe a continuer mais okuta biso pepe ko soutenir Félix na nzela na ye ameka yo bien te mutu kata mwanango bien te binanga yaka bien te mo déposer ta mwana na faut de mon chef parce que to yango bien tout même lumo na pasi ona akomawa na mama lumo me to pesa Kasamba na bongo akima nzela akula so kamile na bongo ye Kasamba afinga biso persona bika bono ngoko ko misala bo sala te chômeur oh na moko miseza soute Kabila abo misé kufa ba kada beti 18 à pouvoir 18 Kabila atusite mo Kabila musite mbo zateli to na ba ona ta Kabila bo mango to ba shekamini Kabila bo mango to miba Kabila bo mango tous les soutiens so ko ba jeune ko misala mais Kabila bo mango na Kasamba kompiwa na so Kabila bo mi Kasamba le gna po ko sotina bongo Kasamba le chef d'état James Boué ana ni na liberté na changer James Boué biso ba to chaka ta Musa Boué a côté a côté so nzana ina bongo oyo eza population c'est-à-dire petit peuple oyo nde bayebi pasi ya Congo yango lelo biso magasi tokomi wapi tobimaki mpona kotuna mituna bango barépondre totikali na bokasa tozokende malembe merci trésor solozo